samwadi bienza bumuji muntu kubuloshi balunda bani ufila butuku mujinda muntu wa samwadi trahison kimbwa lubwa mushinga. Merci trahison yo nakati na République démocratique du Congo tolukela yango kombo trahison et l'équipe enza mingi matondo mingi bandeko balandi bonso ya 3w radio sans effet.com ezali wabino mwangaza mama lumière Gisèle Longa miel de la presse congolaise toye bongo na émission tokoloba 30 minutes avec maman lumière mais en tout cas na invité peut-être ça plus que ça pour nazali penza na babundeli ya mboka mibale ya Gaillard toza na papa Gabriel Mokia tobengaki politicien en même temps combattant tozali na politicien pasteur du peuple Chabani en même temps combattant en même temps politicien et pas plutôt kobeta na bango masolo ya actualité ya République démocratique du Congo nani ya koteka RDC na minute to ko simba te kanambe manda esila ke sengeli akende memboka ekoti pito pale Kabila dégage esili carton rouge esili bakombo ebele ezalaki awo esili ba président protocolaire esili tokomi mbala moko na likambo to kobenga primature na Sanko oyo baimboka bako simba yango soki mokete matondo mingi na kokena lombango epai na ya Gabi loko ya zaina Kishasa apesa biso na no sango bongo to eba penza na kokoba ya Gabi actualité ezali makasi toko kotika yo vanda kimia boite tale pa itulukio na kati na radio toko yeba te toko mona basango bato na mvuela bako sala bakwenda vutuka bako loba pe lo kote bako pesa biso résultat ya malonga mon côté ya Gabi toyebi bozalaki na dynamique de l'opposition oyo bozalaki déterminé yako bengana Hippolyte Kanambe bolobaki article 64 dynamique ezali koloba article 64 du coup dynamique etika article 64 bose retrouver na kati na rassemblement lisolo echangea to comprenaka te changement awana esalama ezalaka ndenge nini yambo to ya kokoma ti epai tokomi expliquer biso na mokuse bandeko bakolanda biso en direct na radio basimba changement ya dynamique na article 64 tina lelo tokomi na basenko ebandaki ndenge nini dynamique ekufa ezali toboni malobo mboka yo les Congolais, il fallait que s'attendre que comme ndengwa. Mais moi que quoi za lokoso te na yebaki makambo na monaka ngo bandakala ya omona mibendaka na vandi. Na bina longwa na dynamique te mais na zotala sika bokusuka. Siko dynamique eza divisé en 3 morceaux et 4e peu lusamba lingasa la dynamique de l'opposition. C'est-à-dire bato bateki dynamique. Pourquoi vite c'est qu'elle a dit na ba petine ou quoi ba olinga ko ina kati ya dynamique. Ils avaient un pied dedans la dynamique, un pied dehors. Na kati ya pas papa na bango. Sikoy biso ba moki atoko sala mingi. Ba embrouiller situation na ndenge to saki dynamique. Et là on a biso de base ezaki article 64 pour to benga na Kabila. Bino mona ki le 12 janvier to petit bato ba kufi pe. Le 12 janvier 2015. Vers le 19, to 25 jours. Kabila kimi ake na mwanda. Après akimi su mwanda ko bomba ne pana ba kimbangiste. Makambo komi kitoko toleka ki DPS na succès. Mais DPS a ko dynamité dynamique. Na expliquer bango mwana na tisekelo ko ba dynamité biso to ça l'effort. Mais lokwa bazaki na plan na bango. Ba ebisi bango ki pe mo kiate. Moïse eza na mbongo mingi aliboya boza 50,000 100,000 boya na poto tout ça les loko mbaki osala le bayenga abinga na okote pa itenga na ebi bino na ebi pe vie tisekeli bien na ebi ndenge boko suka ba embarquer bango ba sali bango makambo nyonso tu ba komi makasi ba komi kofinga biso du coup mobule bimi entre bango tisekeli akufi ba komi suko koluka tele poste ya intel ba komi yombe. Bon, le quoi bango panzaki dynamique peut ce que est comme morcelé mama limene ngamo ke na globani parce na zana kati na bango te mais nazotala bango kana musika ko moni vrai politicien yeyo mo katika libanda na kobunda na ini parti ya peuple ti biso to ko gagner yango
matondo mingi ya gabi yo mikumisaka mingi mpenza basusu balobi ya gabi ya mikwakaka mingi po yo po ozali mosanto te na kati na dynamique de l'opposition bozalaki mpe na camere mpe azali likama azali kaka rwande lokola Hippolyte Kanambe kasi yo mikumisaka yo tika lobe libanda kasi ya gabi balobi ezali likambo na 50 mpe na 100 000 toloba verité ngai komona nga mwagaza polele nayaka kopelisa mwinde epai na peuple congolais ezalaki likambo na 50 na 100 yo ozwaki te yango epai yo oboyaki kokota na rassemblement nayebi te ekoto wana olobi boni biloko na baye nakende na po bazopesa mbongo yango ini parti awa epuis parti mosusu ya mingi okozwa soki okomi na poto me olandaki wili misiki tabika ye azwa na 50 bapesaki bango ye adamaki alobi autilize ye adame yango sikoyo eza teke biso tokozala jalousie ya ndenge songa moto azalaka jalousie oyo bapesi eloko te me nga bapropose nga tu epuis nabi te nakoya te mpo nayebi eloko bino bozosala nga so nayebi eloko oyo ozosala omona nga te epuis moto aloba te nga na mikwaka mingi no nga naza vantard te nga naza moto moko l'homme le plus simple me na replikaka na bainjure soki okritike ngai nakoyebisa yo me soki ofingi nga nga na kofinga yo donc nga naza na systeme ya bambuza eza ndenge wana eza teke biso tosaki likambo mabe no ngai namoni nabisi bango ke balingi bateka dynamique epa vie Tshisekedi vie akoteka yango na Moïse na grand frère na ye oyo akiteli biso na kini akombo kutu ekiminga soki nani alors bateki dynamique siko dynamique ekekura ekobeta poto ndenge basuki wana mokolo mpe makambo ya mbongo oyo apesaki bango bambongo wana katebe avala katebe katoto ye wana mpe aye korevandike droit na ye po arekipere bambongo na ye soki akomi premier ministre mama Lumière nakozala vantard nakozala nini j'ai été contacté nakoki kotia elo meme awa nakotia bainvitation nyonso bao bapesaki nga nakei te naboyi nga naza à la remorque ya moto te moi je suis politicien le vrai yango wana matondo mingi moi je suis politicien le vrai ya gabi penza tuti to la lobi ya mbunza bobetani makofi bobetani na mangala bobetami na ye epai na pasteur du peuple na ibite bino bozali bato bokosala politique biso toye kolanda bitumba yango na pasi ya mboka tomoni ba viole pe bongo na bongo en tout cas pasi ya mboka esele te tokoti makambo yango kasi pasteur du peuple na ibite ndenge politique etambolaka Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba toyebi parti à IDPS pe à son âme papa akufi atiki biso tokoloba IDPS en tant que parti politique toyebi ke ezaka na mitetete ezaka nango na mbongo te peuple kutu yembela bango nzembo bapesa mbongo te bapesa pole te tokovote bango na nko peuple nyonso alandaki bango na ntango na élection ata mai ya komela bazwaka te bongo 50 na 100 papa Etienne akozwa wapi papa afuta bato ezali kaka te kosalir penza IDPS ndenge bato bamesana kopakola bango mwa yombo papa Etienne moto abengisaki rassemblement bongo 100 na 50 000 $. Ebele na bato bayaki wana ya pesa bango azwi wapi nayebi te koto wana lobi boni pasteur du peuple bon omoni mpona okende mosika te ezalaka tebe katoto ezala Moïse Katumbi bango baprofite na ora ya Tshisekedi bamoni peuple nyonso ezala libanda ya mboka ezala na katikati ya mboka baza nsima na ye lokola akomaki affaiblir na malade bon age mpenza tokoloba te parce que tomoni Mugabe auti kosouffle sur ses 93 bougies mais aza toujours président ya nini ya Zimbabwe au quelque part il y a eu des faiblesses de part et d'autre ça il faut accepter bon ndenge bato nyonso bazoloba je reconnais également puissance ya tata wana na politique ndenge alongola biso kobanga ndenge explique biso makambo ebele na ndenge mboka mobimba ozalaki nsima na ye ntango ya dictature ya Mobutu toboyi te mais il y a eu des faiblesses également koloba yango eza koboma mboka te na 2011 ayaki awa na Londres na kati ya sale batuni ye motuna sikoyo tokosala ndenge nini soki bazokorompre bato alobi bozwa mbongo wana me bosalela yango te mpo na ngai ezalaki catastrophe alors toyoki bawini misiki bazoloba bazwaki ba 50 000 50 000 président moki auti koloba 50 000 100 000 ozomona deja bato nyonso wana tokoki lisusu kotiela bango espoir ata moke te soki peuple congolais aza kotia likanisi na ye sur bapoliticien nyonso wana ya corrompu aza komiloka
Alors, ce qui Katebe Katoto a continué à Kamonaye, c'est parce qu'il a commencé une chose qu'il doit parachever. Et nous, nous sommes en bandelita na suka. Abanda ki yango, akomisi yango na katikati, lelo azo kenango vers suka. Akoma ministre, akoma soki nani, pour ko sécuriser le business na. Matondo mingi en tout cas. Ah, merci mingi papa du peuple. Ozo continuer. Merci mingi en tout cas. Bande commence Sombo Kolanda Biso en direct. Il y a 3 fois W radio sans effet.com. Vous avez une carte d'émission Oyotoyambi Papa Gabriel Mokia na pasteur du peuple Toko Solo la Masolo et la République démocratique du Congo sur l'actualité. Naye na lombango epai na Papa Gabriel Mokia bongo penza toko bana masolo. Ya gabi tomoni penza ndenge UDPS réussir ko diviser bino. Mais motuna nange zali pour quel intérêt? UDPS ko ya ko panzali. Pourtant papa Etienne était malade. A sepelaki tomona ki epai yambaka yo. Tomoni penza a sepelaki na ndenge bino bo zwaki mboka en charge pendant ndenge ya zalaki un peu retiré na cause ya maladie. Ndenge nini siko ya gabi yo koloba ete l'UDPS et yaki penza ko dynamiser dynamique de l'opposition. Pour quel intérêt? Koto no koloba bon. Allô, naibite ya gabi soka kolanda nazo yo kayote? Après si bango ba silence ke ya za na mbongo. Il faut osombela biso dynamique. Basombi dynamique. Ngale na oka makambo na mibendi na ngai. Siko lokola biso tuzobunda. Coalition de mosusu ko sala sika po biso to koka ko dépasser to ko za pouvoir na ndenge na biso monsieur ko landika ba IDPS e console. Bango bazana ba marque na bango mosusu 35 ans d'élite batikala ko zwa eloko te. Kaka ko finga kaka ko beta. Alors ngala ko siaka bango to bundila Congo. Tato bozana Kagame to za tato bo komisiko na Kabila bazolela no mebino. Siko soki Kabila no mebino boko bulisa Kabila ya sundengini. C'était impossible, Maman Lumière. Je vous dis, c'était impossible. Puisque la poste à Premier ministre. Yoko ça la l'opposition. Matondo mingi tomoni ya gabi azumo alikama. Ah, merci. Si, toyoki au côté moroka ko saki moi, ça va. Mais ceux qui bato bazui décision bateka mboka obe bateka dynamique bateka pays DPS. Donc il faut koyeba que politique na bango ba osala te po comme président de la République, ba osala ka pe basuka na nzela. C'est-à-dire que basuka na poste ya primature bazo la siko. Yango moninga na moni bango boy. Na mi retira po te ke ngande na za soki ni non po na yeba ki yango bien po na yebi bango bien ebele balia ka butu biso to yebaka biso abenga biso ba féliciter biso mende alobaka zumo mo na opposition moto to pese bina respect alia ka bambonga bato te eza mokia bato tu ba fingi ka balobi no ye po ni wakolo babu batindi bato obo finga ye aza kolabo ngana za kolabo ale ya bambongo ebele pendant autant 20 ans et puis qu'on nous a collabo. Il faut un malade. Alors, si bango bazui ba monike dynamique ezaki na bato moko faible. Ba sombi dynamique, vite c'est que la somba ngo cash. Na mbongo ya Moïse na Katembe. Yé pas livrer ngo na ba Moïse na Katembe. Yango lo bango ba mikolo mbongo ba ye. Ba mikolo mbongo ba ye Maman Lumière. Motako sauter. Kabila pas za contre Katembe katoto te. Ba yebi, biloko yo sala ma ba yebi. Toko za la surpris un jour maman. Matondo mingi nazozonga pai na yoba mikolo mbongo ba ye tokoza la surpris na ye pai na pasteur du peuple. Pasteur du peuple makambo ezali quand même moi ko kamisa. Tolandi ya Gabi Penza papa Gabriel Moki ndenge to benga ka président ya MDCO o ezali parti politique na kati ya mboka na biso. Alobi UDPS teki dynamique de l'opposition pe parti na bango et pai na Katebeka Totona ya na Moïse Katumbi. Mais l'UDPS bundisi Mobutu papa Mobutu apesi bango ba proposition ebele ba boyi to ndenge bakangi
motema ti bakende musée aye ndenge moko mwana oyo kanamba ye babundisi ye boye mpo bango bazwa kiti ya bokonzi bavanda papa bakokamata mpenza opposition bakoteka epai na Moïse Katumbi nayebi te koti wana ozomona pour quel intérêt idps ekopesa bokonzi epai na Katumbi na Katebe bango base contente obe na primature maloba mboka yo. Oui, eza ndenge wana mpenza parce que ya liboso nayebi te soki oyo bazowela kokoma premier ministre nalandaki video eza na internet Félix azoloba bandeko soki totiki Kabila na le 19 décembre atikala na kibokonzi akonyata biso tokokoma baumbu na ye video ezali nakanisi bino nyonso bolandaki yango bo sikoyo soki akomi premier ministre nani moto akonome ye kaka Kabila wana bo soki anome ye aza mpe na droit ya kolongola ye mpe akobanda kozwa baordre epai ya nani kaka epai ya Kabila wana eloko nini ye akosala contraire ya oyo Kabila alingi to alingi te ekozala te siko bitumba nyonso oyo ezalaki puke akoma premier ministre bato bazobetela ye maboko puke apesa bango baposte ya mike wana bosikoyo yango ezala le peuple d'abord to ezala mon ventre d'abord parce que même baslogan mosusu il faut bachange yango le peuple d'abord te il faut koma sikoyo mon ventre d'abord parce que yango nde baza kobundela ngai nakanisi bitumba eza nanu molai président moki alobi tozala surprise te surprise eza te parce que makambo yango eza kosuivre cours normal eloko ebandaki ekomaki na katikati ezokende na kosuka problème eza wana peuple akozala merti biso koleka ndenge ezalaki liboso mais babundeli tolemba te toluka nde banouvelle stratégie batiaka soso na loso bisika moko te batiaka bantaba na pondu bisika moko te soki ole biloko ata balambi loso malamu balambi pondu malamu balambi soki nini malamu okamati nyonso na mayonnaise na nini otie ensemble ekobelisa yo libumu andeko tokanisa peuple aza na ye na problème te bapoliticien nde baza na problème mpe tosi tososoli bango siko tosala ndenge nini milona ya malamu ezala pembeni milona ya mabe wana totika yango kuna c'est ça le problème nga na suki wana mama Matondo mingi pasteur du peuple en tout cas na seto zakobeta papa Gabriel Moki en tout cas bandiko musu bazoloba l'opposition congolaise esengeli yo kasoni parce que Katebe Katoto Moïse Katumbi bazaka ka G7 bazabato ba ko travailler na bango pona Kanambe ba joie qui jeu wana c'était une manière ya ko contourner en tout cas l'opposition baleki na nzela ya papa Etienne ba ko ici bino nyonso kao Kanambe na Katebe Katoto bazali na binemi mon côté ezala yena Moïse Katumbi ezali obe je basalaki en tout cas comment ba avoir papa Etienne Tshisekedi en tout cas misolo ekoi hein et puis le 19 décembre boteki mboka bokei na ibite ya gabi na situation tozali nango moto azali ko peser boko batama na se na mapapu na ezalaki papa Etienne awa kei papa Gabriel Moki kosala face na Katebe Katoto ou bien na UDPS na rassemblement ndingo zokoloba baliaki mbongo ya Katebe Katoto lelo mboka mobimba payer les prix ya bato bazui mbongo ba 50 ba 100 000 na ba poche na bango batie biso to payer yango kutana koloba ni Katebe pe akiti na Congo tomoni bino so bovandi obebo eza boni kuna lakini bayambie bazane sengo bato bazali informé te na masolo biso to kobeta ya gabi malobe pa na yo Go Katebe akomi na kini biso pourquoi bato tu savais pas avoir fait quoi avec lui to moni kaka ye to yebi bato nini bataya azana groupe na ya IDPS bino bozo kumisa yango nde parti monene na rassemblement bango nde ba patron kuna ba sage biso ngana salaki opposition te pona Tshisekedi be pona IDPS ngana sala opposition pona ngai moko na banda ngai moko pe na kokende na population to suka bato ya mbongo ya pouvoir ya Mobutu bino mo boyi bon c'est pas parce que Tshisekedi azate que biso tozwa pouvoir te non bongo ngai naza président ya parti politique nazwi ba document
un parti agréé nazwela ko moto moko apesa ye nga mbongo mpona kofuta kuna nga moko naluki mbongo natindi mwasi na nga kende kofuta na banke anfuti tokopresente yango bapesi biso mikanda bongo sikoyo biso tobanga po Tshisekedi aza te no nga asaka le bongo le Tshisekedi azaka na poto nga nde moto namatisaka opposition ata nga moto namatisaka opposition no opposition ela toujours topese bango bakokaa meme vi azalaki na nini azalaki na bafaçon na ye bazosala opposition azalaki na force na ye toyebi te soki azwa yango bakumisi ye mais eza teke biso tokobanga mais problème nde ezali on dit en français l'union fait la force mais bacongolais bazokoka l'union fait la force te bosali l'union fait la force mbongo ebimi bakimi biso nyonso oyo batata biso na mbongo me ngai nana kolobaki moki ya mpenza alia mbongo oui mais bato ya idps nde bazopanzela nga sango oh no kolabo aliaki mbongo naolia mbongo nana kopesa moto ngai nandimaka bato te moto abundana na barwandais wana bato mosusu ezaka ngai oyo sikoyo na kota vi ya mbongo ndenge nasengaka banyongo na ngai oui soki nafuti nga 50,000 eza mbongo na ngai eza ya motu te yebango ke tobundela nde mboka totika nde bilobela omoni kolia bale mbongo ya mburamatari nani Katebe Katoto na Moïse aza na kanda na poto alobaki ke nakopesa bino mbongo akondiso ke Tshisekedi amemanga na Kinshasa Tshisekedi akufi siko Moïse sikoyo atikali wana aza na kolere yango atindi ya na ye toyebi ndenge tosuka te mama lumière politique oyo eza na bacrocodile na kati bato mosusu baza na bango na ambition ya kokoma bamikonzi te balingi kaka mokonzi alali bapesi ye me baza na baambition kaka koliaka mbongo kolia mbongo aleka na motuka babenga ye président babenga me ambition mpenza comme tel eza te tala kaka ndenge ambition tozalaki nango na dynamique de l'opposition bateki dynamique mama lumière yebake oza na bandeko no bacongolais me toza banaïf voilà matondo mingi ya Gabi bateki dynamique en tout cas Moïse Katumbi falaki bamema ye pa vie Etienne papa pe akufi yango atingi yaya na ye makambo ezali minene kasi nayana no epai na pasteur du peuple bongo to ya lisusu na bateme ezali ebele baactualité toko résumé yango kaka nouvelle en bref avec Mama Lumière toko rappeler toza en direct na radio sans effet toza na papa Gabriel Mokia na pasteur du peuple tolandi ndenge ya Gabi ya zofungola biso parce que biso na diaspora tant tozali kolobango na radio sans effet balobi totika ba murmure ya Gabi azali moko ya bato pe azaki contacté to komona ke chef ya masolo yango ezalaki Katebe Katoto et papa Etienne akufi moyeba mema Moïse ezate ye moko akiti sur le terrain kasi papa na ngai du peuple tomonaki awa Félix na nani Moïse bazalaki reçu epai ya Didier Renders tomonaki ntango rassemblement esilaki bato bakendaki epai na Renders bongo apesi bango bakarton ya mike na bachokola nayebi te et puis yambi lisusu Félix na Didier Renders c'est pourtant bapoliticien baza mwa ebele mpo na nini bakoyamba be Félix na Katumbi epai na Didier Renders basusu bazoloba masolo ya Genval eza nde ya Didier Renders nayebi te lokola yo ozalaka na diaspora masolo yango eza mwa boni ah oui eza mpasi mpe na biso bacongolais na 2011 avant baélection totunaka Kondo Tshisekedi tobi me o makambo oyo eza ndenge nini abi o cette fois-ci nini o badécideur kaka babelge wana baaméricain na baanglais ainsi de suite ntango aganye barenders wana balobi nini oui nous savons qu'il y a eu des fraudes dans l'élection mais cela ne peut pas changer l'ordre d'arrivée donc mwana mopaya wana atikali na motu na mboka compassion ezala te nani aloba ya peuple po peuple moto aganyaki alors Genval eye kosalema président moki auti koloba il a fallu nano koboma dynamique il a fallu soki nini bakendeki me basénégal ainsi de suite toyoki elengi ya supu ekomi kolobisa bamosusu oh non il fallait tokende na sénégal po kuna nde bisika babandeki kozwa bakoko na biso bazomema bango na États-Unis oh il fallait kokoma kuna biloko moko elengi ya supu ezolobisa bato ti baye kokoma na Genval wana pouf eloko euti wapi tondima kaka te tokondimaka bilobela bindimela te na basituation ndenge ekomi catastrophique boye esalemaki pamba te omoni
commerçant azalaka mayele mingi en face na ngai commerçant azali wana ayebi avant azwa mbongo na ye atia na business songolo akomituna mbongo oyo soki natie yango ekoproduire nga intérêt ya modele nini na ntango nini risque nini ezali nakoganye nini nakosala yango combien de temps nakanisi papa Gabriel ntango akozwa parole ameka kosembola yango lisusu malamu eza nde ndenge wana alors ntango ozomituna babiloko nyonso wana ozotala nani oyo nakoa asocie na makambo oyo nani oyo akosalisa ngai mpo likambo oyo ekende liboso so bacontener na yo ezali koya deja oyebi nani okokontakte na ofida deja kuna na port na Matadi oyebi makambo nini okosala na ntango ya deuxième république nayebi te soki mikolo mpo nga naza kuna te oyebi deja colonel nini général nini akotinda bato na ye kuna bato batie bambongo na bango mpo na genevale wana bazalaki bango moko te biloko wana ezosalema na Belgique il fallait kokende korendre compte également donc tokolongola badidier Renders wana te pasi oyo tozali na yango ngai naloba toujours mama lumière kati na mokili oyo ndenge nzambe ekela yango na 21e siècle oyo jamais okoloba o ngai nakambi mboka songolo ngai moko bamindele te lokuta problème eza wana ya kindoki ya biso bato moyindo eza nini mindele bakozwa nyonso bakozwa mais oyo ekotikala yo mpe okangi yango kati donc mutu mosusu te c'est là où il y a le grand problème tokokopéraka toujours na bato wana tolinga te baleki biso na force il faut tondima yango mais sikoyo tozokopere na bango na modele nini toboyi te tolobi te ke oyo ifale basala eloko sa mindele bazala non bakozala kaka donc mpona kosukisa badidier Renders wana bazali kati na masolo wana il fallait korendre bango compte yo soki batindi yo mosala esili il faut ya kopesa rapport voilà likambo yango ndenge ezali matondo mingi ezali penza pasi mingi kasi komona penza makambo ndenge etamboli ya bato bazokende kokaba penza bokonzi kasi na libanda kuna peuple ayebi yango te peuple ayebi ete kanambe esengeli penza dégager akende bayi politique bakosala penza mosala oyo ya bango kasi papa du peuple mwa motuna moko ya mboto ya lisusu na mwa mituna ebele tozali nango actualité tokosangisa yango mpo mikolo eza makasi mingi papa du peuple ya solo Katebe Katoto yango abandi penza ko soutenir UDPS lelo te tokoloba Katebe Katoto azali lokola tata leki ya Félix abandi ko soutenir UDPS ebanda kala a revendika eloko moko te obekaka lelo nde akoya koluka poste ya primature mpo tomoni a contredire rassemblement kuna elobi ke Félix nde kombo batikaki kuna na testament pe Katebe Katoto alobi ezali bongo te po Katebe Katoto azalaki pena moto ya kati ya papa Etienne nayebi te mpona nini kaka lelo Katebe Katoto apesi baavion makambo ebele abanda mpe lelo te kala azala moto ya kala ya kosoutenir papa Etienne epuis UDPS boni kaka lelo akosala biloko ya boye kote wana ozomona pe te ntango mosusu bandeko bazomona mwa kokosela po tomoni mpe oyo Kalombo aza kotelemela Katebe kasi nayoki yo olobi ke Katebe akiti kuna na compte ya leki na ye moko akitili kuna kosalela masolo mpo na leki na ye mais tomoni Kalombo a condamné quand même na ye moko Moïse azo condamné grand frère na ye ndenge akotelemela makambo ya Félix ya primature koto na komona yango ndenge nini mama lumière biloko wana elakisa biso pomiki ya buzoba te bango moko baza eloko moko oyo nyonso bakolinga baloba kuna etali kutu biso peuple te parce que soki Katebe azwi akotika leki na ye te soki Katumbi azwi akotika mpe kulutu na ye te kokanisa te ke ndenge tobande komona baimage Katebe na Katumbi na Tshisekedi ensemble eza na makambo bande koloba mosusu ayeba te bayebi makambo nini baza kosala mama na ngai tozalaka na kati ya mokili oyo papa Gabriel Mokia aboti bana basi ebele ya kitoko tata moko boye ayaka muke apesi mwa soki bakazi ya masanga muke o mutu aza malade apesi mbongo muke o te feti aye apesi boye o soki ndenge nini abande koleka kaka bakende na mutuka na bazwa basaki ya loso muke o anniversaire ezali awa mama to mutu wana aza zoba kaka
ayaka kopesa biloko wana eza na mokolo oyo akoloba mbo sikoyo ngai na ye mpona bala mwana mwasi ya mibale wana makambo nyonso bande kosala wana ezalaki pamba te suka nango quelque part tika na mi contredire atanga moko napesa président Gabi raison basurprise ekomonana me ekozala basurprise ya malamu te ekozalaka ya kotia biso kati na pasi bango nyonso wana bayebaki biso nde tosalaka makambo vaiki me bato bazomonisa biso pasi na mboka wana baza bastratégie ya niveau ya likolo avant basala eloko bakanisaka nanu baanalizaka batalaka le pour et le contre nde basali yango me biso tosalaka boye nakopesa exemple moke mbangu nakanisi nalobaki yango lisusu na émission mosusu wana. Comment voulez-vous que quelqu'un qu'on appelle le conseiller spécial en matière de sécurité à président Mboka aloba ote ngana longwe kuna na kena ngana opposition le président on a activité kaka ndengo wana ezalaka te basala yango parce que bayebike bakongolais baza bazoba bakondima bandima kanyoso baza bandimi mais na Mboka mosusu tokoloba Pierre Lumbi akoya na opposition te ezala lokuta et ceux qui se solidarisé na ye en tout cas muto na koboma ye po aza na moyen nyonso ya koboma pe abomaka butu lokola moyen atalaka te mais lokola bayebi ke biso tondimaka nyonso yango wana tozondima makambo wana yoka ndenge nani Moïse alobaka oh non je me suis désolidarisé avec le président Kabila mais je suis eloko na bango wana soki babengaka yango nini soki majorité soki nini okomona mosusu wana uti kotanga kombo Kalombo azoloba ndenge nini oh moi je suis toujours du PPRD olongwete oh parce que ngai nde ofondaki yango nini yo ozalaki bato balandaka bamusicien na nsima ndenge bolobaka chance eloko pamba ala okomi kovoyage okomi kokende na baavion pamba okomi kopesa bato bambongo oyo boyibaka kuna ekomi eza mpasi mingi congolais tofungola misu bandeko 20 ans ya colonie mais tozo continuer kaka kozala zoba eza pasi merci mingi mama matondo mingi penza ezali pasi mingi tokokende na makambo wapi papa Gabriel Mokia en tout cas bayimboka balobi bato bakoteke mboka yani mingi bapoliticien ezali peuple congolais te mais peuple azali nde na kati na buinga penza peuple azali na kati na kozanga koyeba na kati na ignorance na kati na fanatisme na kati na tribalisme en tout cas ezosala penza pasi mingi kasi tika toloba likambo oyo ya Gabi tomoni ndenge babomi penza bato na kamwe na sampukuna na Kasai mais tomoni ndenge gouverneur komi kobeta masolo moko on dirait bitumba nde conflit ezali entre bantu na bapigme oyo bazalaka kuna. D'ailleurs, gouverneur à Lobiboui, na basalaki forum moko wana. Et Bolimbisi en tout cas, 150 personnes koufi, 150 à 200 personnes koufi, mais bango balobi 200 blessés, 150 personnes, ezali conflit à Baluba na pigme na province ya Tanganyika kuna. Donc gouverneur ya province comme on est yebi yango mala moi so kingo ikatangala. Ye motalobi ndenge wana en tout cas akosenga kutu na communauté bakene na dialogue parce que ba tribu nyonso mibale ezala ba bantu ezala ba pigme tradition na biso ezalaka mingi ya dialogue mais en tout cas na ndenge bato bamoi na bilili na ndenge makambo nyonso emonani eza penza ke bamasoda ya Hippolyte Kanambe bakoboma penza boye population video ezali beta ye balobi beta mama wana na nzoto ya bomama lelo tomoni bakomi obeta bamasolo moko boya baconflit ya babantu na bapigme me ya Gabi tomoni bino te baopposant bobeta loboko likolo ya mesa ndenge esengeli me tomoni botindi bato ya bino peuple bolangwisaka penza na fanatisme bakei kotelemela scène kokuna na bamandalala esengeli kaka Félix azwa primature eza mabe te bozwa primature mais mpona nini pe te peuple wana boconduire bango bakende ti na biro ya Kanambe balobete Kanambe elongwa to ya Kimbuta to ya barube wana minembo kutu ekenda bokoloba te nayebi te ya Gabi koti wana malubumbuka yo alinga kutu ndengo lobi wana bango nde bato bakende obengana mais po soki bakomi koangole biso bazwaka babomisaka bato kuna na intérieur
nyonso wana ezalaka mpona bapesa bango primative. Mama lumière, c'est dangereux. C'est très dangereux et c'est honteux et c'est ridicule. Nayebi ba Congolais bien. Moi ndambo ya mikolo na vivre na bato mingi nayebi bango. Bani ko motele baninga ba plan siko ba motele peuple o ba kumisaka na kombo na ye peuple. Plan ngwana. Armée pe ezoko bana te. Armée pe ezoboma en direct. Siko bango bato bazotindaka bato bavandi na Kisasa batinda pe na Mongalema wakeno bengana na Kabila bakosala yango te parce que yo lingo bengana mutu mezo kono senga mapa po apesa mapa ole boya opesa oboko senga ba munition akopesa ote ezali ndenge kaka batekaki nini dynamique de l'opposition mission na bango yango. Mais malheureusement, déjà a occupé terrain. Kabila a occupé terrain na tout et pour tout. Mais il fallait tout faire ensemble, tout la communauté internationale qui demandait si la boy kokeni. Tondo ça kama kelele biso tout ça que to fréquenté. Alinga kima. Alinga ba okela biso mais lokola to fréquenté ye to ke ko pesa sous ba mandat ya biso moko. Même Boké na oni, même Boké babimisa accord ango. Siko accord ango, qu'est-ce que vous voulez accorder? Vous-même vous avez sacrifié votre peuple. Vous sacrifiez Makamonabi Nozaki nango. Iso totikali lokola bana etike mboka se kei. Toka aka motema to lukandeki nini akobunda. Matondo mingi en tout cas bandeko banso bokolanda biso maleme tokomo kende penza na kokanga émission na biso ya mokolo lelo to kosala en tout cas actualité en bref avec Maman Lumière 30 minutes avec Maman Lumière ceux qui ont dépassé en gros beau tenir biso rigueur parce que boyebi tozui ya Gabi tozui pasteur du peuple puis actualité ezali tellement mingi nazondi mapete to kosi sango to continuer ngo na numéro ezali koya kasi en tout cas pasteur du peuple moni motuna na tuni ya Gabi babomi bato na mboka na biso na ba Congo baboma babudi ya Congo tobosana bango epai oyo na Kinshasa kuna epai oyo totambolaka wa na article 64 kimingai na maluku kuna babomaka bato ekoya tango mosusu bato bakufi na bango batumbi bato na siège ya UDPS baleki obeboye mais eloko moko na lingi na loba MONUSCO azalaka penza na mboka na biso wana tonda meke eza nanti émission tosalaki na yo kasi ndenge nini makambo nyonso esala makambo MONUSCO azalaka wana bayaka kosala obe constant neti na likambo ya video ya bato ya kamwe na sampu oyo tomoni ndenge mende alobi non eza montage eza bato bazotourne film eza film à fiction et tout ça mende toyebi te vraiment akomo kende ti wapi mais MONUSCO tomoni alobi nini nakokenda lombango totanga penza kote MONUSCO na nzela ya moto na bango penza ndenge a déclaré moto na bango ya porte-parole ya MONUSCO na kombo ya Félix Prosper oyo tokoseli ye makambo te Félix Prosper wana alobi nini MONUSCO ezwi connaissance ya video wana oyo ekomi penza viral parce que ezo circuler depuis jeudi na vendredi na ba réseaux sociaux nyonso ezolakisa bato en tenue uniforme baza koboma ba civil alobi boye mais je voudrais qu'on soit très prudent wana MONUSCO je voudrais qu'on soit très prudent sur cette question-là parce que nous avons aussi pris connaissance des vidéos qui circulent et montrant les milices des Kamwina Sampu perpétrant des exactions contre des populations civiles, a déclaré M. Baz, donc Félix Wana, na conférence hebdomadaire des Nations Unies en RDC. Bato ebele balobi oyo penza ekomilika mosusu. Po toyoki ndenge ba soda wana bakoloba na lingala. Toyoki ndenge bakoloba tokobeta bango masasi. Ndenge bazoloba bazoba bato ya mona soki kamwena sampu bokufi te e bona boto continuer batangi komba ville mosusu. Sikoyo ndeko atindeli ngai
article oyo ndenge na bibino boyebi bato penza batinda kaba la voix de son voix moto la moto atindi eloko ya ye penza alingi bato babetela yango sete bo betela yango ba analyse bo kotolo force à radio sans effet po bayebi ete to yambaka bato bakotolo ko malamo alobi po na ye amoni yango penza que aza très déçu na eloko oyo penza elobami epai na porte-parole ya MONUSCO asepeli nango te alobi comment akokoloba ke bato sengeli bazala prudent na video yo parce que bamonaki mpe video moko ezolakisa bamilisi ya kambo ena sampu oyo bazosala baexaction na population maloba mboka yo omoni MONUSCO wana eye epai na biso lelo te presque 20 ans yango oyo na $1 million chaque jour comme dépense oyo esengeli congolais moko na moko afuta baexaction ebandi lelo te eske balobelaka yango ata soki balobeli yango basalaka action nini contre yango eloko moko te d'abord biso moko tozali kosala eloko te soit disant gouvernement to président soit disant république eloko moko te donc nga namoni eloko tokozela na MONUSCO wana te parce que esengelaki basoda yango ya MONUSCO babanda kobetama masasi kotumbama wana olingai oyoka MONUSCO sikoyo bandi koloba mais lokola bango basimbamaka te au contraire baza na kati ya trafic ya bakolta na badiama wana moye baloba eloko eza te mpo na bango tout va bien eza pasi mingi soki makambo yango esalemaka na mboka mosusu koboma 150 personnes boye nayebi te mais nani oyo tosi tomoni akomi na Facebook je suis kamwenasa eza te pasi mingi epesa biso réflexion to comprendre kaka ke mboka eza te kokende esi ekendaki nango kala mais tokoplie mpe maboko te tokosarrange kaka d'une manière ou d'une autre tolongwa kati na makambo oyo esengeli bastratégie ya makasi esengeli comprendre ke tosi tokufa na biso toza bibembe ya kotelema wana nde peut-être réflexion ekoya barrière ya makasi ya bapoliticien kozala susu liboso na biso te mais MONUSCO mama bosana yango mpenza libela matondo mingi MONUSCO tobosana yango ezeloko ezosala penza pasi mingi toye epai na ya Gabi penza malembe tokomokende tokanga emission na biso eza penza kitoko mingi tala epai toza penza kolobela actualité politique ya mboka na biso en bref ya Gabi tomoi na kati na Kinshasa moto babengi na kombo ya André Kimbuta ateki école na poto ekoko sala mateza scandale en tout cas pasteur du peuple ayebi gouverneur akosala yango nayebi te akoleka na télévision akokende prison na niveau moko akosakana te ateki école eza toza na vacances ya bana te c'est-à-dire na mois de septembre te mais ateki yango pendant que bana esengeli bakende école mais tomoni mpe la police ebimi ebeti masasi ya Gabi tokanisaki tokomona bino bayi politique vraiment bozwi population bolobi non c'est fini barwanda esengeli babima bakende mais la vie continue kotu wana olobi ni ya Gabi banyokoli biso wana moko ya pale tolobaka su te tosana ata soki nga nazwi bato kombele bato bakobima baoyaka wana soki bakangi yo na yango akolanda Kimbuta aza mwana bandundu azosala wana eleki ata degre ya kindoki non seulement makambo ya oso abomi ville ya Kinshasa ville centre ville soko oyawa okolela mama lumière André bon soko pouvoir d'occupation bango nyonso bakomi ka baoccupa tala kaka ndenge nini matondo mingi pouvoir ya baoccupant bango nyonso bakomi baoccupant en tout cas passer du peuple tia mwa mungu à côté wana ya mbotolo bailoko moko ya suka oyo ekozala sujet tokoya kodévelopper yango prochainement pasteur du peuple yo lobi nini André Kimbuta teki ekolo ya bana na mois de février nayebi te na poto soki yo ovandi na ndako boye mwana azonga lobi te bateki ekolo na biso soki na mboko epai ezali ekokoleka maloba epai na yo ekoleka ta na mboka mosusu te même na Afrique wana kaka epai na biso bateka nini soki une partie ya Atene de la Gombe toloba eloko moko esalema te solution ezwama te batekaka na bango système moko ya koprotege baklasse ya bana ezalaka nango te
mais comment on a tout un ministère d'éducation nationale eza wana bambongo eza kobima baministre baza kosomba bajipe na bandako bisika nyonso na bapoto mboka esi ekenda nango eza pasi kobete so na balacrymogène na bana omoni bana ya école primaire mama ata école secondaire première se oyo ezalaka age nini eza ba 12 ans 13 ans te mwana na yo ya mwasi to ya mobali ya 13 ans lacrymogène vous imaginez cruauté ya modèle wana et puis balacrymogène wana esombamaka na mbongo na biso population bauniforme wana biso nde tosombaka yango nayebi te soki na mokili oyo ifo kochange makambo nyonso parce que peuple nde aza kosomba baminduki wana mbongo na ye mais okomona alo nyonso ekomi ya mutu moko apesaka baordre babomaka lisusu bato oyo bazobimisa mbongo ya kosomba biloko wana mboka esi ekendeki papa gabi auti koloba eloko moko terme wana actuellement je suis en train d'insister sur cela est-ce que mboka ezali na occupation to te soki eza na occupation te likambo te mais soki eza na occupation moto aza na malaria batongolaka ye soki nini mai ya mungwa ubi ezalaka na kisi oyo bapesaka ye topesa kisi wana o te lokola aza na malaria tobanda kopesa ye miliki mpo akondi miliki kaka na ntongo miliki na midi miliki na pokwa miliki bokomona koya nzoto munene soki ye munene malaria esili akokufa eloko na eloko na kisi na yango soki mboka eza na occupation te likambo te mais soki eza na occupation tobandela nde place wana na occupation basalaka nini na occupation ezalaka likambo ya nani mpo bamosusu batindaka bamosusu bino nde bapoliticien bino nde bacombatant bino nde boloba te occupation mutu nyonso ekomaka problème na ye to te ebandeli nde yango wana ngai nasukisi matondo bingi pasteur du peuple asukisi wana kasi ya gabi okoloba mpenza otikali yo moko na koloba okolela te parce que oza koloba wa mobali okoloba otikali yo moko bato nyonso batengami kuna bakei na rassemblement nsima na katebe katoto mpaka moko na kati na mouvement na bango ya rassemblement kasi oza koloba pe langage oyo papa honora alobaka wa azokobenga bato baya korejoindre na résistance et tout ça ya azali na se na mai ya kosala mosala mpo ya kosikola mboka ye alobaka langage oyo papa du peuple alobi ke mboka ezali na occupation yo mpo otatolaka yango mbala na batelevizio tomonaka ndenge oyo olobi yango papa etienne alobaki yango ne monasemi mpe alobi yango mpo na nini te bokosangana na ne monasemi na yo bomoni lokola bozali mpe na mwa tendance moko na papa honore bokei obe na résistance kotu ono komona boni bato nyonso batrahir na bango tozosala bozaka résistance oza na résistance eza nde ke soki mais mpo na nini okosangana na papa honore te papa honore aza na poto ngai aza na congo sikoyo tozosangana ndenge ngai naza awa so nameki geste moko okoyoka oyo koyela ngao mais tozobunda kabo tozobunda peuple amonaka ke toza na bato bazobundela ngai mais papa honora na système ya se ya mai rejoindre na se ya mai ba masolo sikoyo niveau akotama yango ezalaka wapi nga mpe nakota kaka na fleuve obe na océan nakende olukaka ifala alakisa place akota mais ya gabi oza politicien akala base ya mai wana yo na ye mpe mwana na ekanga yo mpe ntango mosuku okoyeba tala omoni kisasa oyo eza na makambo ebele surtout bareseau sociaux na bino nde etisi bato lokola biso bamoka toyeba yango omona te tozalaka kaka calme problème ezali awa bapoliticien batika kolelaka baposte tosequalize mpo tobengana banguna lelo ngai nazoloba wa ebele bazoyoka te me lelo ozolela poste sikoyo olobi nabundisa moto wana wana ekomi le jour et la nuit ozomona yango te mama na kosi yo te toza na bapoliticien ka ya bilobela moye eza te nani oyo nakoloba nani oyo Moïse Katumbi mpona nini azwi bapoliticien nyonso eza makambo ya mbongo ebele nga bazwaka nga te mponi mpo nga nalonaka mwa moke na fedi mwa mosusu nazwi mwa $10
Mais papa nanga Fayulu pe azali na hotel, Fayulu pe azali na hotel ya ye pa lona bon ndenge nini akei. Mais eza na ba ya politicien il faut tala ba pigeon voyageur en ba utaka bazali bato majorité moto soka uti epa na Kabila ata azongi na opposition aye na opposition azaka ezoka moto asalaka na anere ata alongo azaka moto anere azaka wana azokoma azopesaka ba information bato ya sécurité balongwaka mosala te. Donc ndenge nga azwana so moninga na tiki bato tu wana pasi nga na yebi bango bato ya minene ya sécurité bayaka kovanda na bahotel na bango baoti baminui bazosola moto ya sécurité aya epa na oyo koyamba endingi eza na bato bazoteka mboka epuis bateki mboka biso na bino tolali pongi moki ande alobaka bino bozoloba na mosika nga na nzoloba awa penepene kaka bango bakono moto anga baku Kabila kanginga. totika lokoso tolinga mboka mama lumière bato balingi mboka te moto moko balingi mboka te. Est-ce que eza normal moto lokola ngai façon nazobunda na bakabila yo mpenza kongolo te mozofinga ngai? C'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Banda na mona ndenge na bite bato oyo ils travaillent tous en faveur des occupants. Donc olanda bato wana te so olandi bango mama lumière ka 2 minutes ebayo kanga okufu pe kaka boyokola zobo tala kaka balakisi bango kaka tala bonheur yango Jérusalem mama na ngai babosani ke Jésus Christ balakisaka Jérusalem na Satan alobi nga na kofukamela te biso na onde tokofukamela Nzambe me aba bato bazofukamela Satan papa monene boye moyeza te ozomona yango te mama lumière yo mpenza ondimi bamboka mike mike eza na Afrika awa occupation boye bakobunda babengani banguna me biso te biso na Congo au contraire yo ozobundisa moto oyo azobundisa banguna mama tika ya Gabi ya solo tolingi tokanga mpenza soki toyebi likambo ya nimona semi te ekozala biso mpenza mpe mwa likama tosukisi mpenza awa bokosukisa awa totie virgule tokosala yango na émission na biso suite ya Gabi nimona semi atelemi na Kinshasa beti loboko likolo ya mesa système ya kitambala rouge na moto bilamba ya jaune et tout ça. Mardi bato nyonso basokola mai ya Mungu basimbi mabele inde kokende kulongola Hippolyte Kanambe lisolo te ya Gabi mpona nini bato bakolanda nimona semi te kasi moi c'était à kobeta je vais diviser le Congo en deux côté on a pe bato bako simba te mais abeti c'était à lobi bato ba kende a telemeli Kanambe na kati na Kinshasa mais tout moni obe kimia na ebite moi commentaire dans le kamani mona semi likamba semi ngana ucha commentaire te parce que naebi ce qui se passe, je connais ce qui se passe. Mona semi bautaki na président Kabila na ba négociation na bango ndenge basalaka po nayebi te vote face na mwana semi utia lokwa naza na maîtrise na makambo yango te yango moni nazo mipesa na yango te na otala kaka o bato bakufi obo bosiko biso tokosala eloko mino matondo mingi merci mingi ya Gabi penza alobi aza na commentaire mingi ya kosala yango te na mikolo ezali ekoyeba na kaka tokoyeba makambo yango ezokende ndenge nini matondo mingi passer du peuple moi commentaire ya makambo ya nimana semi pe moi mot de la fin na par rapport à émission alelo. Ok, merci maman Lumière. Donc tolandi nyonso ndenge ezoleka kuna bon makambo alobi d'abord alobi tuo oyo kuna na mboka bato balobaka te mpona kobanga bakokanga yo bakoboma yo lokola Matungulu ainsi de suite. Omoni mai soki okangeli yango nzela esengeli mwa espace moko ya moke kaka uke ebima okomona bisika nyonso ezalaki etikali polele. Problème toza nango esengeli mwa lidusu pour que tobima na kati occupation. Le peuple congolais aza na réserve moko kondima te soki mwana semi alobi na kokabola mboka okabolela yango wapi na ntango nini? Soki mwana semi alobi soki tosukola mai ya mungwa biso tokosukola mai ya mungwa pourquoi tokokanga eloko ya malamu oyo alobi na nyonso wana te? Tomonaki akendeki na base aye
babwakelaki mabanga tout ça tomonaki ntango banégociation yango diabolique ebandaki ndenge akende okuta naye toyebi nyonso wana. Mais notre problème d'abord ne fils que langage wana mutu oyo aza mopaya kombo na ye boye il faut kobenga na ye nani moto alobaka yango kuna polele ndenge alobi yango ndenge wana tokosimba yango te jamais. Olingi olia mwa avocat na yo mais kote mosusu ebebi mais kata oyo akobeba bwaka mais oyo mosusu wana eza na malamu okolia yango lia nayebi te parce que baoccasion nyonso oyo bapays mosusu baprofitaka nango biso tozoprofite nango te. Le 4 janvier 59 soki bato balobaka oh non kaka mpona match nde tokosala boye nayebi te soki likambo yango engeli esuka ndenge nini. Bon est ce que eza coopération entre bango mibale parce que moto ezopela na nini na Katanga ezopela na kambo na Sapu ezopela soki wapi epela mpe na Kisasa na nzela na ye prochainement. D'accord, mais pourquoi soki moko alobi langage wana ya mibale akoloba yango te ya misato ya mili ya mitano langage yango ebanda kolobama nanu tokolongwaka na likambo oyo te parce que jamais moto akoya avec un tableau po ebanda 1 10 nyonso eza kitoko te bapo mosusu ekozala yango te mais tosimbi nano ya malamu wana. Mais namoni peuple eza mpenza ya kote non eza kope na ye bapimelieki ministre toboyi te eza ya solo eloko alobi wana eske elobamaka parce que yango nde problème justement bonke eza occupé oui alobi nini alobi ndenge wana tonyata nanu place wana o te totika tokotikaka ti mokolo nini eza pasi. Merci mingi tokotikaka ti mokolo nini ezalaki wa bino Mama Lumière Gisèle Longa oyo toyaki na actualité en bref penza 30 minutes avec Mama Lumière mais to dépasser yango parce que actualité penza eleki makasi invité na biso ezalaki Papa Gabriel Mokia azali président ya MDECO avandi kuna na mboka na biso Kinshasa tozali na papa na biso pasteur du peuple oyo azali politicien combattant oyo tozali na awa na kati na diaspora. En tout cas tokutami na bino prochainement na numéro ya Sika Obe na Katina. Actualité en bref, masolo ya République démocratique du Congo. Toko banda ko solo yango désormais bolan narabiso. En tout cas, peut-être chaque mercredi ou chaque jeudi, bokobanda kozwa vidéo ya Sika. Oyo toko banda ko kolobela ba actualité en bref. Merci mingi na pasteur du peuple et merci mingi na bino nyonso bolandi biso. Totika la debout malgré tout, trahison eleki makasi. Merci mingi na yo studio. Bye bye et tokutani mbala sima. Na numéro ya Sika. Merci mingi studio.